balandi ya dose unique Chanel, merci. Lelo toye lisusu kaka na compte ya émission na biso pona ko solola na ba artiste na biso basala kombo na mboka bato nyonso bazolanda biso eza na poto eza na Kinshasa wa. En tout cas boyeba ke lelo tozoyamba moko ya ba artiste oyo lelo asala kombo na mboka. Mutu nyonso ayebi ezala ba jouer le capital le visionnaire na Paris bayebi ezala bao nyonso baza na kina ata bachobi nzunga bayebi ye kombo na ye Thierry Sente oyo babengaka misapi ya talo elongo na ye tokosolola po Thierry Sente azape na mouvement na ye. Alors tokoyeba nyonso lelo kaka na compte ya dose unique Chanel ya lelo oyo tozana chobi nzunga. Thierry Sente mbote na yo. Mbote mingi ndekolanga Berthe Jonga mosali monene ya Nzambe, mosali monene ya population peuple congolais oyo asungaka mingi ba artiste mbote na yo vraiment. Et puis na bande balandi ya émission na biso ya émission na yo ngamo pe j'ai fait partie na balandi ya bato balanda émission na yo. Thierry Sente, ça fait très longtemps. Lelo na ebité soki ozana momoko ya koloba na population balanda yo peut-être ba mona yo moi kala mais ba ebiki no balanda msusu ba clip na yo balanda msusu ba image na mais ko s'exprimer na média boyeke Thierry Sente azo s'exprimer na batu na ye ndengo o mesana ko sala nango yo zo ka temps ebele beno sa ila bina ki star okoloba na batu nyonso bazolanda yo lelo nini lelo na ko yebisa ba melomane na ngai et puis na ba fanatique au balinga musique na biso ya mboka vraiment TV za radio te ya omoni ernio surtout te au sakala na TV ndenge radio za pona radio mutazo mona te na télévision mutazo mona état d'âme na yo mona na état d'esprit na mona na comportement na ko mona na vite rapidement et puis eko matisa yo na ba intérêt et puis eko kitisa yo na ba perte d'esprit voilà quoi. Donc yango moni TV za relo ko mo fo za la discipliné pona ko affronter ngo pamba voilà quoi. Est-ce que tu sens yo zora comportement ya vie na yo ngama weranson ou bien ndeni po wala ba peu premier esprit kana papa na weranson au moni babi éducation et bandara de bas âge et puis et où tu toujours na parler aucune école ba pour améliorer ngo ti obimi na quartier na ba sika to kenda masano. On est bien instruit, bien éduqué na famille na ngai ndenge ba kolisinga et puis na ba kulutu na mikolo ba kadrenga na msala o ngai e o ngana yebani nango na tamula toujours na discipline ya makasi. Par exemple nazala ba papa sage ba vieux sage ba grand sage o ba edanga makasi na comportement et puis na calcul quoi. Musique est le romo eza éducatif eza rééducatif et puis l'autre le roi de la forêt peut-être na landa idée na ye bien na landa ka bande comportement na Israël voilà quoi. Il y a bien vraiment une impression makasi na profiter pour saluer le roi de la forêt. Azam mutumoko ataba fini alobana na été ataba menacé alobana te et puis et au salon un peu plaisir na faire partie na idéologie wana les vraiment idéologie mo se bande comme soupe ba ali ba linga ko la musique ba se la musique ou bien ba musicien ba me ko zota moi exemple on appelle le roi Thierry Sente Alandi président na le roi de la forêt voilà quoi. Avant de continuer pour nana mitune belé à kutuna côté wana lingi to lobana actualité to zanango pour senga katango to lobela actualité pe et faire partie lelo Thierry Sente ozo préparer les bato basepelaka na yope na mbunda nini bon so ya obala soutenir un groupe na biso folklore a Rumbaya moderne ezali folklore moko boye beta bangongi bambunda balokole bagichanchi bagichakachaka maracas ouais on passe un peu na moderniser ce qu'on a chez Sente et puis là on entend déjà que j'appelle accompagnateur moya makasi par exemple ndeti ba azana ba capacité ndeti ba ya police ta kon rien qui chantina pour épée sanga pe moi to kangisa suma ele makasi to
tout moderne, tout voilà, tout améliorer, tout améliorer modernisation. Il y a folklore, on a vu ce de Salamé. Il y a des bonnes choses, il y a des bons éléments où ils ont la carte. Tout ça, c'est un éducatif, tout l'ingana la maman, tout ça, c'est mon sous pays, comme famille, tout bon maman thème. La carte famille, beaucoup soana, beaucoup maintenant tout donc. La chanson mo ils ont il y a carte, il y a culture folklore, mais ils ont un message mo éducatif ou les à la kenote simba boy sala bende ba nsu ba wela ka yemba ba chéri po ba chéri ne ba ngonde ba ba problème ma ba doit ba AVC ba sala ba tension ba nini na surpris elle voit ba chéri yango ngama ba chéri wana na ebina makambo na te po ngamona na esprit mo lo ngane na ngana za na ta chéri mais nzamba sala nganoko nzamba sala noko donc toza ba noko le de na moment toza awa ceux qui ont un message au bien maman la taliputa yakatobi na mbonda olekati yakatobi na mbonda donc exemple na 100% spectacle liberté jonga bolingo za makasi mais eloko zo sala biso zaka ko banga ngande tinga na banga na ngate ko banga ko banga ka muninga lata bien te muninga album ne simba te muninga concert ne beta te ne tela ba te bele ba kota ba loge pour fallait beta te. Et là, voilà, Dieu les a contrés. Il fallait être concerné dans le cas de la Makamususu et Banda tout le monde a bêtise. Mais ce qui compte, événement, ils ont déjà consommé. Dieu soit loué, na sengi merci, na air marabiocha, il y a combien belé, monsieur n'a évité. Allez, vous voir. Ah, imbécile. Donc, je suis flatté, vraiment, mon grand. On est des artistes, on a soutenu Omakasi depuis avant concert et les jours à concert et après concert. Na rozonga na na ebindene na olukayo na mona yo na peso ta fleur na yo po na na mingi o peso te yo kutunde mikolo mtozo pesa. Voilà. Alors chéri Sente na moni uzabina na makambo ebele po uzana dictionnaire ya bingi maison mère uzana dictionnaire ya Zaiko ici na dictionnaire ya RDC na plan artistique moto na nzambe donc tant oza moto uzana ba secret oza moto te ba ko mona kayo ba secret ba secret caché yango bon ba secret caché de ce bon mona mona ngai boko lobisa pamba si boya ko sala makambo ote na fingi nani ote na chrétien nani na chrétien la mutu te ba tutu ngana na instrumentiste na beta clavier et puis chef nanga papa leki nanga apprendre quand même ko tia voix na micro et là déjà je me débrouille na moi déjà moi comme micro mais ça la moi muke déjà et quand ça l'a déjà bien on beta clavier na oyemba ba pe ba sepela je suis vraiment flatté quoi. Beaucoup la raconte andima qui boyoma auta boinde na boatu andima kabi leader na ngai yo penande nzamba tio loboko likola moto voilà quoi. Siko chéri Sente tango longwe maison mère tango longwe Zaiko oyi na maison mère yo moko o comprendre changement wana esalaki nini est-ce que imatisaki yo poto yebike kote wana tu vas reconnaître moi chéri Sente moi mingi elo ni salaki ya liboso o ebimisa chéri Sente remarque on a salaki elo po oyebike lelo ba clavieriste ba bimaka souté mais yo ya obima et que mutu mo chéri Sente azako yo so mutu ba clavieriste ba bimaka souté obima na ndenge nao bon nga e flata nga déjà makasi puisque na to koloba Zaiko est un grand patrimoine mais avant na beta na Zaiko j'étais formé na OK Jazz les OK Jazz monsieur bandaki na sevele no taka comme viesi mao on comprendre c'est voilà to beti frère Edouard na balofombo album frère Edouard na beta la kati c'est vrai na beti na madilu na sel na madilu 6 ans multi-système comme un groupe n'a pas multi-système grand monsieur ça a banobé na quartier la thème à poto fofo le collège oui bah to betinaye et puis na soliste moi ma casse na balo lingi gaucher Pati Moleso a banobé na BCBG
mais c'est quoi ça un poto bah comme mingi ko travailler na les prêtres loko kanza je sali vient na loko kanza na fani na kati on peut moi chombe ça là moi bien na obeta taba acoustique wana pona kolisa aka mutu talaka yo bah au travailler na parti moleso na loko kanza voilà quoi. Donc na madilu na sali na 6 ans pays moté Afrique autour na ngala yebité otambola pe na madilu 6 ans Zambie, Tanzanie, Malawi, Gabon, Brazzaville, Angola, Kenya, Uganda, Nigeria, namadi. Oui, Zambie na misiki po batu nyonso bayebi ka Thierry Sente kaka weranda mema na poto weranda bimisa ya abimisa ta bandala kinani njini. Aïe, té. Omoni wera pardon le président Weranson eza eloko moko boye donc nane salamate ngai ba sikisa ba zaiko na mona ngote na beti na zaiko mais amoni sikisa zaiko te mais ebi ngwa sumeza ya zaiko comprendre mais na beti na zaiko o ngala mona na wera Adolphe Dominguez vient na Didier Masela déjà jamais vu bagi 3 personnes là-bas très bangomi sato bagi batu moko donc exceptionnel scolaire ba ezo ba petit na ba soda ndeti ba biso ba Thierry Sente o ngaku na kokuta na ngana ba fere na ekuta nani Lacoste DJ Lacoste taka na kuti bango ba ça quoi voilà Thierry Sente toujours continuer kaka lelo soki totali Thierry ndenge ozobeta olandi lokolo ya ba velo tumba simaro olandi lokolo ya bato oyo basalaka musique balonga bazala ba instrumentiste eza tokobenga ngo gwate te bo gwayaka longo après mais gwango ka eza nzambe tant sonné na bigwa ba be omoni toloba yini non andemi gwayaka après mais avant c'est du travail faut se sacrifier makasi okota pena na kati ya nzungu ya musala même joueur ceux qui au travail raté tout le monde a ba grand ba meilleur d'international donc à part entraînement équipe yépe à s'entraîner na ndenge na Jesus pour à se faire toujours valoir pour à se faire toujours dur et puis rapidité efficace quoi voilà quoi. Donc ils ont un gwa ya bonganga te singala luke tuté eza gwa ya entraînement ba vesi maro ba sali banzembe belé pour entraînement ba beti ba veneme belé pour entraînement ba pesi ba conseil na ba mabala ba pesi ba conseil na ba ki amitié banzembe ba vesi maro na ce n'était pas pour rien ils allaient ko vendre aux se concentrer aux vendre bi ke mikolo ba ali lokola président Jean Lambert nani Embole patron baleki et azali mbinga mobali vpena azara vraiment tout le temps ba soutien même de loin somona ke note azui boulot à concentrer en il y a terminé musique à haute la peine de de ça donc place on est ça la vie moi fier ya ozala na ba président ndengwana donc voilà Gilles Binga mon pépé espace Gilles Binga mon pépé oui voilà quoi donc les a likambo ya entraînement les a qui cité Bertrand Jonga même de ça la bossel non magité au monde ba question les choses à la bien les a respectueux aux sur la peine mutu ne paye ça normal nous avons ta jeton te nous avons ta ko meka te ko finga te non wana ezalango diute quoi bon Thierry Sente tango to mona Thierry Sente instrumentiste batebeli ba meka ba instrumentiste mususu batika mais Thierry Sente au sentir que acheli bana binga mpepe plein acheli papa liba plein acheli bana pompage plein est-ce que ozo salela ngo na manière mususu to ko benga ngo manière moko différente ou bien osala penaka ndenge ngiama la kisayo ndenge ba yalonda balakisa yo ndenge papa nyonso balakisa yo vraiment bon likambo o ya secret eza mutu faut ala nanu aimer pour monter ya ko dépenser acheter carburant à démarrer voiture à landio na place activité zali c'est pas pour rien aux hommes so oza aimer te
à tout forcer au monde ils ont tamuké à le perdre biso tozalaki ba bien aimé parce que tokota na kati ya ba benga bango ba benga bango banane ba mourir de la musique, de la bonne musique. Tokota na kati de to contribuer na kati care que biso neto aki ba concurrence loyale na biso to banda sala kala BCBG quartier latin tamsu maison mère ou bien Zaiko to aki ngai so Zaiko abimisi fona yokai ba routine nanga pas personne. Et puis, on a profité pour installer le président Nyosh, Nyokalongo, Yanyosh, Vebombas, voilà quoi. On a profité de notre président, Mikolo Tozara Anayo. Et puis, on a équipe, on a bureau d'administration, on a fait un groupe, ancien groupe, Zaiko. Et on a fait un voilà quoi. Zaiko, c'est un ancien groupe, non? Si, j'ai passé là. À l'époque, nous y sommes. Vous êtes, nous y sommes. Vous êtes, il y a un poteau, tina banoke poto, les arts dans l'album, on a 77 facettes. Qui n'a pas de maison mère, toi qui n'a pas de Zaiko. Non, prêtre. On a prêtre, puisque Moussa Sala n'a pas recherche. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, on a dit, ma guito kuta, tout ça, non, la qualité à boulot, yo salak. On a l'équipe à Zaiko en 1999. 1999. Nazaki na Payajosa na Saliwana une année et demie. Oui si ndena ko longwa ta na beti solo la bien na maison mais et puis ngai maison mais na kota na kisasa te na kota maison mais na poto. Il y a des comme ça va te belé. Il y a des surprises à ne pas dire puisque télé et la radio té na loba kiangwa batu mususu ba wele la télé mais ba ebi utilité ya télévision té yo ke na télévision pour que nos kota polémique ya ba mvandu bazo swana OK télévision pour que nos kumisa bilamba ya présent na sombi be voiture so ni monte ke ezo et permettre na wana ozo bebisa ngoyo et lamba pe katani pe debesi il faut des charges ngala keza poto na Zaiko na respect à Zaiko mutuloko ngande na beta na Zaiko jamais na kozala impoli jamais na kozala déconner ou jamais na kozala mutumo palpiter na ninga ba soende ni défaut de charge et si mbate biso zo ba conseil minene ya batu minene o bazala kata mboko par exemple Fumu sa majesté Fumu Difima et je salais à passant prêtre tozora ba conseil to kutana na ba rendez-vous mususu mon après un mois beaucoup tani après 2 semaines atiner le message de ozanga idée ozanga ilo côté faut tambola na politesse par rapport nga maison mère zungai na poto na Belgique rue Hôtelet numéro 28 1050 Bruxelles vous comprenez na sima ya gare du Midi to vanda siège moko mais to aki producteur mon côté Tokutani, on va na 4e niveau, biso to na 2 niveaux ya C, premier niveau, deuxième niveau Zaiko, bango ba yo bazui 4e niveau na 5e niveau. To vanda immeuble moko ndé voilà quoi, de la forêt moninga akasa ngako nazala kuna. Ah, master osolola bien ba ni na yuzala no na poto, ngabite na poto te na Afrique to akina ya Josa, mtaye na ngai na concert, ya ba concert so na 6 na ozong. Ah bon suko mais yo jeune boy mon attaque il faut ça na ba babindombe il faut ça na ba JDT il faut ça na ba ferré il faut ça na ba Bickinton ba selo ba Blaise ba Serge Mabia la po génération na ondé na omone là na bango mona ke boke même mo ngabite et déranger na ngonga te mais le quoi na yaki na mutu oyo andimaki boyambe na ngai faut na répondre na bolingo ya la kisinga ngai ko blessé si et puis nga jamais na tikala ko blessé mutu je vais rentrer en Afrique pour tout me ka ko légaliser likambo oyo za ngo besoin pa na ngai voilà quoi na sens wana nga na uti na koti Zaiko nde menunga na poto na kuta na maison mère tozaki producteur moko Zaiko waze quoi nani Madulu système oya Brazzaville mutu na roga extra musique tozaki na bango même producteur na petit pays. Ah bah oui. Maison mère. On a JPS hein. JPS production Jean-Pierre ça. De voilà le rôle papa au motema. Il a bimisa même 8000 et quelques dollars na pas sur milanga ba clavier. Ba senté na amélioré sous boulot. C'est ba senté ngo ba iba ngo concert moto betaka na Belgique. Tant on comme la maison mère. Concert wana J d'état betaka ba massa ba poto na moi tiraillement mo salamaka j'étais betaka massa mo mouvement et panza concert les ba biba so ba instrument
nakasa ko to JP stam susu au foot sangai mais lokola ayebaki valeur ya mosala na ngai ndenge bandeko na ngai basi batyaka nga poa ndeti bakuku shada atika nga taza ndeti na bien azala bien voilà quoi obikelo mosusu ka mosinga ezaki cheri sendino kanda kotela na poto po mingi alaka tango wena memie siko elo ni banda kosala bongo ozalaki na presa koloba yango na tele teke no ke poto ozali boye na zaki banda koloba mingi te obia ndenge bon on a bien trop parlé petit artiste alam de makelete artiste am de ba Eve na kosi papa Bertin homona donc so na oloba to ezala kwa nene nazomi funda ngamo ok na niveau ya ba qualité na bagage na kosa am de makelete voir même tant on a na maison mère na kobosa na ne moi mke ba problème ya ki opération ngulu soki ngulu bangulu so ndeni bakanga biso une affaire de 9 personnes CG ba masanga ba musicien to kena même ba prison en Belgique on a tout ça là 2 semaines et 2 jours comme ça na prison non et qui c'était et qui confusion moko mukende salamaki puisque les rois de la forêt azana ba critères ne moko na ba stratégie na e yo mo ngo tamla la simano ndi makambia yo sa yango yo sala OK ya o sauter yo tika lo dina libulu ezalaka vérité ezalaka mensonge nde ba kitaka biso mais tozalaka prête ya kozala refouler mundele tanga tuni bozo à partir de 21 te bozo nga kisasa na ba 4h 3h du matin biso nyonso toyi d'accord siko embrouiller mundele mundele ni bato nani na bazongisa bango ba sepeli na bango bazonga entre temps nde bango ba na poto awa so ebisi mutu fozonga Afrique faut mon ngo eloko moko étrange kaka vient biso moko boseka te pardon wala za vient en kati vient en rochani wa ba melando peut-être prière ne te biki ça so aningisa kacho na prière banda 21h rochani wa melando o vela rochani roches wa ba melando le qui ambassadeur qui Japon cousin propre il y a le roi de la forêt c'est mec qui m'a pas tata monsi na ngai vela nga rochani bambo te belé na Belgique place aux arts ça peut même News na yo, news na ngai, news na biso, news ya mboka, JNZ TV.